Non, ils ont ba maladi mususu mundela ko simba ngote niti yo ndingo lobi ba mpese ba mbasu wana mundela ko simba ngote wana ezala ka bon ko boake la maladie ezala mo ba sorte mo ebele mususu moni botola ki mobali ya mutu ndako wana ekomi na ba misère ba komo vivre bien te likolo na yo alors soit ke lukela yo na nzela moko boya mabe wana ekozwa facilement. L'homme prudent voit le mal de loin. Nazana nous na pouvoir donc nazali mbuta dikanda donc nazali muto natala kalibota nanga na musika partout nazali charge noko surtout kota ba mama natala kango ke awa ndokel nga kota na pekisi ke awa maladi moko ngeya na chango mupanzi. L'homme prudent voit le mal de loin. Nzete na nubiso to subela kango te to sumbela kango te to negligera kango te po nzete ndaza bongo respiraka oko subela jamais nzete yango moni ba malédiction ba te belé ba zo ba malédiction musu sans cause mais eza avec cause po moni nzete moko musu ya manga eza pa na bino be ya mbila bino bozongo pesa ko sela toilette ok nzete wana ye mtu aya pona ko bikisa bino na ba pasi mungo bino bozana ngo bozo boma ba nzete. L'homme prudent voit le mal de loin. Non, ils ont une fraction makasi. Ils makasa n'engagent pas matiti wana asili kaka. Ils ont une fraction makasi. Même mai ndeka to find na mai boy. Toko subela ngote toko sumbela ngote pour mai bigi sarabiso na mabiloko ebele. L'homme prudent voit le mal de loin. Tonion sauté hein. Toujours donc Jésus-Christ. Non, biso to sambela, biso za ba hors Jésus. Biso zali ba o to sambela fumu kimbango dianto ngonwa. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Fidèle internaute, mbote na bino so partout bozwami partout dans le monde baniko balandi éco du parcours ya Zoé Matuku le sénateur à vie de la presse. Merci pour la confiance, pour la fidélité, pour na tolo de la vie. Merci na Papi Gen tolo de la vie. Et merci na ya Kuku Nyung Mwaka El Chante de Kimbantiki, sponsor number 1 ya Zoé Matuku. Et pourquoi pas na ONG Tabita Lisungi ya Merka Kununga. Mbote na Sarah Tambwe depuis Canada, maman na Keina Malungi, bambote na yo Sarah Tambwe, bambote na yo. Na moni bongo Tadi R9, Tadi R9. En tout cas, Léopard de 43 Yonde Makambu. Tozana Mbutanzinga Tusulula. Tukoyeba ya zanani. Mbuta, bongeto. Kimia de chef nangai. Toyambi yo lilobani okolo bato se présenter avant de démarrer. En tout cas, na kosenga na batu nyonso oyo bakozwa ogazo kolanda emission na biso oyo na pesi bango bambote mingi. Ngai nazali Mbutanzinga na uti na ville ya Boma nazali guérisseur médium. Guérisseur médium. Déjà guérisseur ba tu vas comprendre ce que médium, pourquoi médium? Non, wani zali bukoko na biso ancestral to sayela kamingi yango to mibenga ba médium poto guérir ba malade belé. OK. Alors le lot solo là par rapport pe ya mambo ya ba guérison tout le monde a lelo ba maladie mingi o ezo circuler na banzoto abatu surtout na communauté ndeto va na ba quartier za ba maladie moko un peu bizarre na ebite siko ba maladie wana et comment na nzoto mutu ndeni. Non, mfumu na ngai na singi matondo niti merci na ndengo pesi ngai parole. Maladie nakala ezalaki mutu po ayoki lo likunya fo boza la même famille. Mais lelo et comment même mutu libanda talibo étoile neza bien akoya ko déranger donc maladie po comment ndoto mutu ya ko boakela ezali oyo ya mutema mabe ezali mais o pe ya ye moko tata nzambe asala na mokili que non les grands journalistes Zoé nous abou faut kufa na maladie boy wana pe ezali. Alors comment est-ce qu'il arrive à car moni mutu babwakeli ka maladie car boy babwakeli ko sali sangwe komi ba problème bokena ba hôpital esimbite faut ba luka subino ba guérisseur c'est-à-dire bino mo boye ba raja maladie yango ke babwakela ke zabwe no hôpital esimba te faut biso ndeto sali ça arrive ande. Non, ils ont ba maladie mususu mundela ko akosimba ngote niti yo ndingo lobi ba mpese ba mbasu wana mundela ko simba ngote wana zala ka bon ko boakela maladie ezala mo ba sorte mo ebele. Mususu moni botola ki mobali ya mutu ndako wana ekomi na ba misère ba komo vivre bien te likolo na yo alors soit ke lukela yo na nzela moko boya mabe wana ekozwa facilement mais maladie musu ezali eza yo te okuti yango na balabala pe onia chango ezuyo ekomemo pe na liwa
donc ba maladie pena oyo ezwa ka batu na nzoto ezana mo ba sens belé quand journaliste. Alors si ko ba kisi o ba traiter la ba maladie wana ezala ko ba kisi normal to ke na pharmacie to sombi vous avez na connaissance yango ke kendo somba kisi na pharmacie to ba kisi ni. Non, oui, kisi pe oya pharmacie surtout na côté antibiotique biso pe tozana ba antibiotique na biso. Mais ezana ba antibiotique ba net na maladie net mbasu mpc wana tozwaka même antibiotique ya pharmacie tosangisa ngo na makasa na biso nde tosalaka kisi pe mutabiki nango. Ils na problème mo effet. Non, ezana wana ya komela te ya kopakola kaka. Mais ya komela nde tosangisaka te. Est-ce que meka ko expliquer biso yo au travail ngo ndenge nini vraiment na mulai batu bala bayoka. Non, ngai nazalaki mwana classe nga lotanga na Luila awa na ba Congo noko na ngai o atikela nga pouvoir ye mutabenga ngai ke noko nga nazabu nazolinga na tika mokili ya kozwa pouvoir ya famille pour sauf là nous traiter bato libanda nazana nous na pouvoir donc nazali mbuta dikanda donc nazali muto na talaka libota na nga na musika partout nazali charge noko surtout kota ba mama na talaka ngo ke awa ndokel nga kota na pekisi ke awa maladi mo ngeya na chango mupanzi donc nazana na charge nanu ya kokipe nanu libota na nga pe soki mutu même azali libota na biso nazana problème nazana droit pe ya kosunga ye. OK. Merci na Philippe Abibou et magique caméraman très puissant réalisateur Makasio Asimbi ba image nangai a on a tout le la vie. Alors baja makasa nini obino bo traiter là oh yo connaissance au koko pesara obino ko toko noko wa pesara baja makasa net nini wa expliquer ka on a connaissance. Non tout ça makasa belé na ba nzete belé biso epa na biso likasa ko négliger ezalaka te nzete na no biso to subelaka ngote to sumbelaka ngote to négligeaka ngote po nzete nda azabongo a respiraka oko subela jamais nzete yango moni ba malédiction ba te belé ba zo ba malédiction musu sans cause mais eza avec cause po moni nzete moko musu ya manga eza pa na bino be ya mbila bino bozwango pesa ko sela toilette ok nzete wana ye mtu aya pona ko bikisa bino na bapasi mungo bino bozala ngo bozobonga banzete yango moni biso epa na biso tozali na makasa donc makasa eze belé na misisa nango na ye moko na poso tosela ngo donc moyena banda ko détailler yango moko tellement eze belé trop lobi likambo moko ya bien ko subela nzete ko sumbela nzete eza mabe parce que nzete ezo sunga biso ba matiti msuto mona bomtaine na matiti ya subi na wana eza na problème te. Non, ils ont une fraction makasi, makasa ndenge za matiti wana asili kaka. Ils ont une fraction makasi. Même mai ndeka to find na mai boy. Toko subela ngote toko sumbela ngote pour mai bigi sarabiso na biloko ebele. Ozomona. Donc place ko suba, be place ko sala ka besoin photo bongisa ngo ke awa place a besoin. Pas likolo ya likasa, na likolo ya nzete te, donc nzete photo respectaka ngo mingi na mokili oyo. Si au pouvoir au travailler au salisa mutu abika quel pouvoir? Non, on les allait pouvoir ancestral, les allait pouvoir bakoko na biso ba pesa biso et yela mutu nyonso te hein. Toujours donc Jésus-Christ. Non, biso to sambela biso za ba hors Jésus. Biso zali ba o to sambela fumu kimbango dianto ngonwa. Pasi mo kimbango wazali na nkamba. Waza na nkamba biso wana to chaye mupanzi. Na mwana na ekaka tsikuku na. Te koko na ete. Wana so na koti lisuna il na ngai ete hein. So na koti lisolo wana to kemulai. Biso to sambela ka fumu kimbango dianto ngonwa. Oyo kolo mokili. Oyo aliputa. Ezateke oyo azaka na nkamba ata ba costume yete. Biso to sambela ka fumu kimbango dianto ngonwa. Oyo kolo mokili. Oyo ngai na yoto yebika bikisa bakoko na biso. Si côté on sali mutu kisi okoloba maloba ni prière na yo o tchali kolo kisi wana na kombo ba kokoto na kombo fumu kimbango. Non, d'abord nanu na kosambela nanu nzambe mpungu tolendo apesa ngai makasi apesa ngai volonté ya ko traiter maladie moko ona kuti songolo moni ba maladie musu ezali ya kocha na ko kende ka mbala moko te na zwi kisi na ngana che non na ko tala ngona na spiritualité soki ezali na ngwa nzela tata nzambe nazana droit ya kocha kisi mais so ezali na nzela ya spiritualité nazana na droit ya ko take nanu malbatu oyo ba che maladie place wana popota jamais okochaka kisi mbala moko pota ba sokola ka yango apo kisi poso pota o sokoli yango te o kisi ekopola yango mo biso to takaka na spiritualité na takena na talika mutu achango azaboye mutu achango azaboye po mutu aboka malade achaka pena bantambo na ye achaka pena bakali na ye même mutu ayeko bikisa ngo bo yoka kateke maladi oyo foto songa kana mutu oyo aboka ngo wana che bakandu abi en tout cas nde ezaboye ngai na lobi maladi oyo même okei par ci par là yebake okobika te
mais ça na maladie mususu toyeka totali yango tomira tala o petit jouet to popole yango mais mususu ezalaka tozongaka nde biso bakongo tolobaka vutuka mpambo wa vidila tozongaka nanu epa bakoko be na mai bisika eze ebele tokutanga na bakoko na biso nazongi koko bopesa ngai mayele tala maladi oyo nazotake nazomona yango te mais bopesa nga nguya na mayele nakende koretake yango nakoya nakotaka ngo na facilité nyonso po nazongi po bakoko nakebakisa puissance nasengi mpe mayele po mutu nyonso aza mutu tosukaka mpe na mayele yango tozongaka epa bakoko na biso bapesi nga bwani ya mosusu ti nazozonga na maladi wana nakotaka ngo même oza partout na monde nakotake yango nakotraite oyo na facilité nyonso. Siko ezana ba maladi o esengika foko ya epa na bino ba guérir certes ezana ba maladi msufu kenda 40 na hôpital ya Mundele. Oui, ezana ba maladi msufu na tali yango mama oyo ngai te bokende na hôpital. So na tali yango pena bien na bi oyo ngai te. Soki nga nazana makamo place wana na monika oyo azali kolonze ta za ko kangama. Tolongole na place azali ko kangama likolo nzete ali na tinde bino na hôpital. Mais ezana ba maladi msufu ekokende hôpital te. Ngambo na kosimba ngo bande banditi suka pe mutu azwi solution. Neti ba genre ba maladi ne okotanga pe ba maladi. Oyo kendaka hôpital, oyo tindaka na hôpital. Non mutu ta en hôpital, fallait pas qu'il hôpital. Non, normalement malade neti ba prostate, myome, kyste wana ba hôpital soko kei po biso to traitaka to operaka même na banzete boye ba pasoli yote o meli banzete pe malade wana esili. Neti mbaso ko kende hôpital te mpeso ke hôpital osani Mundele kuta yebi yango te ozomona wana fozo ngaka na biso to pesa yo kisi pozwa kimia. Ok, toza place to vandi awa wa ma ezali banzete ezali za place moko naturel. O tozo mona oyo to lobe déjà banzete neti mai et représentera ni na spiritualité pour na traiter beaucoup. Ingeta neti biso siko na nzila Kongo. Oyo bisimbi dia maza to benga bango. Bisimbi dia maza, bisimbi bia ntoto, bisimbi bia tia. Neti awo siko bisimbi baza bisimbi bia maza. Bango bazali ko batela biso na ba malade na po mai et bomba ka salité te. Donc même ezana ba traitement musuto kendaka même na ba mai pona ko sokola yo nzoto salité nyonso eke na ngona mai. Donc mai peza resika moko toko sakana ngote ngaka to ndebo meminga na do na sepel posa ko toko zongeza te posa na fanda na ngaka awa po eze sika moko en tout cas na sepel na ngopo bisimbi baza awa ba yambi biso na ndenga kimia. Kimia ko ya pe na muto sali cérémonie maladie na mai ya pe c'est bon. Non biso tozali na ba siège tozana ba siège tozana bisika oyo centre ezali soko ozana posa neti ba oyo bazali na possibilité ya kokoma isika ngana za akoya na boma akobenga ngai na kopesa même adresse na ngai akobenga ngai na ko traiter yo mais oyo azali na niveau ya ko transport obe moyen oza musika moyen ko koma place ngana za te wana na ko traiter à distance okozwa traitement ndenge moko na mutu azali na ngai sur place ko to telemela nanu wana mutu aza musika za neti na mikili poto aza par exemple na ba maladie o tangi abi ngaza maladie oyo bosko pona traitement nango yaza na poto za na Congo bo ça traitement comment non kuna pe yazali bakoko na ngai bazali bakoko na ye mais biso nde tozabo surtout biso ba Congo biso ba africain biso ba congolais tozali na clan na ebite bino biso na Kongo to benga ngolo ville donc clan oyo mutabanda famille na bino do bakoko wana bango to belela yango moni même bandeko na biso bakenda poto nde bazokenda ko changer ba kombo ezozala ka pena bien mingi te ozomona po yo zobela bakoko na yo na kombo oyo chanza kuna na poto bakoko bayebi yango te benga bango na kombo oyo uta nango na Afrique okomona ba ko servir yo donc place bango baza kuna ba génie na biso bazali bisimbi bia maza bisimbi bia tia bisimbi bia mipepe ezana ba maladi musuto kotinda ka bisimbi bia mipepe ayeka kamba moko na mpepe ka eka mpepe wana ezwi yo euti poto yemba mona Congo soit euti Congo kemba mona poto te kuna bango baza na poto bisimbi oya biso bazali partout recommander bango ngala ko recommander kaka mba moko bakena kombo oyo ya kopesa nga d'origine kombo na ye directement ko zwa lobiko na ye na facilité mabele na traitement ezani ntoto ni ati poto moni pe uzatika na ba chaussettes donc moitié makulu non neti ntoto siko ezalaka lié moko sacré neti mabele toko bwakela ngo soité mabele to kobwakela ngo soité po yango nde to uta na mabele yango pe yambaka biso sa mabele place muso ko kende te ezate donc biso kaka oyo tozonga kaka na mabele mabele pe même to ko na gijaka ngote mo nte kutu baninga na biso mindele partout bango bazali mabele po mona ngo bo ezali passe OK po ba respecter yango OK
Alors mfumu mbuta batu mingi ba négligeaka maladi akomona maladi mobo eza muke a négliger yango après sima ekomi makasi après si balandeli bo ekomi o maladi oyo nde babwakeli yango est-ce négligence pe comme ça maladi neti babwakeli uko non soki ekomi négligence c'est que mutu oyo abwakeli yango ye mutu azo freiner yo otika kotelema po ezalaka pe bongo po ezana ma maladi mfumu nazo biso otali pe na maladi boyo moko monika o mutu akokufa lobi mais biso soki to simbi nga kutu na lingaka nga maladi oyo mutu alembi pe na keneti ngai en tout cas ne naza boye en tout cas na komosela kaka liwa ba maladi oyo yango nga na lingaka pour na traiter yango po neti ba pota oyo bambaso nga na lembola yango na munoko na ngai na bimisi pe na lolemo na lembole yango na lembole yango po avant na chakisi fo na lembola yango nano posoi na ngande ngani la kisini eza sini donc nazo d'infecter ba infection eza wana yo melino nazo bwaka soi pembeni mais lolemo na ngande fo et toucher pota wana po kisi o ngana ko chapo efanda mbala moko ozomo. Alors yango quand on a expliqué ba maladie yango eza sorte modèle na modèle ba maladie mosusu tokuta na kanango mutu oyo abwakeli yo en tout cas na posa okufa ya ko bomo bo azomona moya bomo bo ezate atumbi na maladie mosusu tokuta na kesali ba 5 ans neti ba puta luzingo biso na Kongo to benga yango puta luzingo. Mon papa donc pota ya vie donc mon papa moko boaza patron mais azaka pota moko bomba ba pota na pebiso mususu pesa kala ngo punition ya bango mongo na kindoki po kindoki pe to na deux sens ya bazoba bazali pe ya mayele bazali neti biso za bandoki ya mayele to batela ka famille so to tambola natali nzete oyo awa basalaki musala awa naza na droit ko délivrer mutu tout na kokuta na nzete wana donc biso zali banoko bandoki po nazali na balance nazali na eloko oyo ekangaka bandoki na benga ngo balance na boka ngo likole kanga maka yango moko donc mboka nyonso ba bengisa ngo po biso na niveau ba Kongo boye ba bengisa nga na ba chef du village na ba chef de secteur na kina ko panza ba mboka basala ka pena 3 jours bi muta okota bilanga te nga na zana kati ya mboka mbunde ezobeta nazo bikola moko so na che balance wana nakoloba gakso ngandi yaka lekala balance moni balance combinaison bazoba yete na benga papa Mathieu yaka lekala balance na ko boka balance moni balance kangami likolo ndoki ye do biso ba yaka ko toke biso na ba inek deze ke fumu bobi misanga te ngana sela kan code po biso na ba Kongo tozali na ba code na ba mpungu mpungu mususu kodia mususu nkodia yango ezali omoni bakoko na biso bazala mayele batala boyeke bana oyo so bito tikela bango mabele bakoteka ngo so bito tikela bango or diamant yango tozotekaka ba oyo foto tikela bango nkodia na mpungu po yango et si la kate et chanza kate mundele moko nda utaki kote na biso na mayombe cook joie na abe mosango moko uti kuna dikuluzu bangonde bayaki na ba système moko ya mabe bankodia o ya biso ancestral ezali na pouvoir babandi ko somba ngo bazo pesa siko bato o ya mabe o esengaka makila po mutu nyonso azali na nkodia to na mpungu esengaka makila te loba nkodia esengaka makila esengaka soki bandi ko lia yo yeba ezali nzila 666 et puis yo pete batikela yango donc liara batoneza nkodia mususu wana mususu wana banzele ba 666 bamibimisa ngo na nkodia mais nkodia oyo ezali ke famille elobi ke no papa zowe ndenge ozaboye nkodia oyo yo ko sayela ngo wana ekoso senga yo makila te pinga na zana nkodia te ko pesa yo na ko benga clan na bino na tali na luvila na bino na tali ke bakoko na bino batika ki biloko en tout cas mfumu tozana poya tozala ngana yo contact to senga na bakoko na bino ba pesa biso nzela po banda ko travailler na nkodia na yo po nkodia pe be mpungu yela mutu nyonso te yela mutu nyonso te foto talona na examen na tali na examen nga na tali ke bino eloko ezatetika po biso to pekisaka bato makamba est-ce famille nyonso pe ezala na nkodia neti biso na Congo central en tout cas famille nyonso ezali na nkodia na mpungu famille nyonso siko ba conséquences ya ba bloc parce que botoloba kaka ba avantage nango siko ba désavantage nango ezala nini tango bopesi mutu nkodia to mpungu désavantage nango ezali ko banda ko compliquer soki yote batikala yango et on reliera yo makila ndam po se digijaka pe un moment donné neti e digijaka pe yango moko yo fandi na ndako boye okosutuka mukande yeli okeno mwana no oya bebe wana fa kende nkodia ezo senga ye
wana yeba ke yo te batikela yango mais soki batikela yo yango ke yo eza na inconvénient te eza na danger te ti mokili kosila yo po moni ko ozokende oluki susu nte ko lo po etambola kana na ba neve biso totambusa yango na ba neve so sum to sala ausela ngo bien te bien par exemple ezonga na yebi akomina ba ambiance ba masanga wana ezonga siko na bakoko yo moni coopération pon koda batu bele ba comprendre ka koda ezate ke ofandi bolalo lamuki mbongo yeli yo te nkodia elanda kana musala oyo neti yo boye grand journaliste soko za na nkodia ya famille okozala na ba marché mingi na musala na yo soko ozoteka pilipili yeba ke pilipili wana ozoteka na sima pilipili ozo bénéficier omwa mutu asana na mwa mesa mwa mukibu mo tengisa bana nkodia yango wana siko ya bien yango wana nkodia bien yango wana donc nkodia oyo ya bien esungaka libota bapesaka bomengo na mutu nyonso te bapesi na mutu moko sunga bandeko na yo so baliko memango na nzela masanga na nzela basi yo moko mona ka ba puissance ngo malema ndiko sila po tikala terre pe keba bankodi ya musu ezali ememaka pe biloko o misombeli obandi koteka kona bafola omoni ka yo ndako wana ekwei etiki opena kawana oyebi ko respecter ngo te donc respecter norme nango pe na contrat bokozala ngo na bancetre na c'est tout siko mutu aza nkodi ape ba obwa yepe maladi te ekokota te pour kodia ye moko nanu azali na pouvoir moko aza kobatela même mutu o azali devant na ye mfumu na kopesa exemple moko monika même banzete o banzete ndeza boye elobaka mutu o alona banzete o viki andoya ko sopela ngo mai bazo respirer bazo lia bazo mela jour ye akozala te soka azana maladi obe a voyager yebaki banzete eko revaniquer mutu na biso ya ko sunga biso ayete en tout cas malade on fait si la moni nzete à côté lio malade pour ya ko lier ça y donc un code des abongo OK. Alors tozana maître na plutôt yaza maître de mbuta nzinga mfumu alors tozokinda na sope malembe milembe na kusukisa alors siko ezana ba famille ou bazana ba komba tozana komba moko boya famille bango makambo sila kati batambola parce que ozape ngunza ndenge obi ozape ngunza obikola so babilo wana ba komba na pe misusu ne uta wapi omoni na dikanda tobota kama na 4 familles côté ya maman mibale côté ya papa mibale alors soko omoni ba oyo koto boyoka neza bien te yango ekomisaka batu na dimension mais soki bozongi place biso to bungela bokozona bino solution na facile bitumba ya famille ezala kaka omoni papa leki moko benoko moko biloko ndeko na ye baboya yi kopesa ye abandi ko compliquer bana na ye mais soki ba ye na maboko na biso bambuta nzinga en tout cas to kocha bango lukongo to benga kango to kangi bino nkando po ngana zana mutambo musuna benga kanduda eve soko moni neti mutu avimbi libu muto benga ngo ndikila yeba ke ndude zuye nduda ndikila ezo mutu ozwayo na ba paramètres ndingeni no yo ngo sala mutu mabe OK biso to comprendre que yo ndoza mabe mbala moko to che mutambo na biso neti yo bugange journaliste bo na che mutambo na ngai pa na yo enta mutu ayeko meka yo to meka na eko meka boy po nduda ebeti omonika ventre bandiko mata ndikila mbala moko neti ko biso ba une semaine umela kate fokufa so bo traiter ngo pel sus ndikila wana na traiter yango soki eza maladi moko euti quelque part bache yango po ya koboka la pe ezali mais oyo neti ya biso to chaka mintambo wana même OK quelque part ba ko traiter yango te lobande ozonga pa nanga et puis mutu oyo ngai na salisaki fona senga permission pa na ye que est-ce que nako bikisa mutu azo compliquer yo soka bisinga ke nga za so na problème na yete bigisa ye wana bigisho soka lobike en tout cas ya nga boma ngai nzambe kaka tala to peso pe pa tata nzambe pa silikaka OK tozana mfumu mbuta tozo solola toujours alors tozo mona peuple congolais ndenge azali ba kinois et ba jeune misali zate batu mususu mona vie kende misali zate condition vie pasi akiko luka babiluka luka simbi bisimba simba parce que omoni ke mutazana musala ti make luka kisi comment est-ce qu'il arrive à faire zuipe kisi ngo musala kisi wana po izo fuzo pe misa ko fongwama pour ceux qui osent na miso ko fongwama te be ceux qui ezaki dimbu na bino ya famille wana okozwana ngona facilité mais avec condition ba kisu bango bazoki nzwaka avec ba condition ko tangisa makila oke biso pa na biso makila za défendre makasi biso to batela kande makila place buzo benge salama to ke to bateli bato
donc na pekisa nde bandeko na ngai batika kolanda banzela wana ba portefeuille magique ya banzela ba Dubai nde nazoyo kaka ezosala biso pasi na motema bazonga na nzela bakoko na bango ba comprendre Fumu Kimbangu azali nani omoni Kongo oyo nga na pesa ka présent foti te biso to comprendre kaka Fumu Kimbangu azali nani to kozona biso solution ya mboka na biso ezala ngoma boko kofungama to comprendre kaka oyo asala po Congo ezala Congo esili nango mais au condamner batu ba porte-monnaie magique nde to sa émission déjà be moto oyo alande émission ta monika ka photo wana e baraka non net yo poza parmi bato ba pesa ngo surtout bomona ndengo wana bandeko na ba wera na be émission na biso boye kinga na pesa portefeuille magique mallette du bonheur boye ezape ba bloka solo pesa la rapé non ezana batu ebele ba jeune surtout nazo monaka bazali batu moko o ba kenda kosomba ba numéro na bango quelque part asombi numéro ya démonstration masala ka musala wana te akesoma numéro na ya démonstration pasala ba démonstration bon ala mambo na bango pe na kota kate po biso tozana nzela wana te mutu na mutu azana chemin na ye inge alors mutu azana azu yango par exemple azana posa sikoyo be fe wana betaka ete siko azana posa siko contacter yo atika ngala kokata ye nzela wana na kati ye nzela wana o bazana batu wana kuna na kotisi na relais na biso o ye na bakoko na ye a reconnaître bakoko ya clan na ye esili akozwa bomengo peut-être koleka place a uti kuna so ezala nini omona mutu vraiment bwazalo wa mayele kokati mukolo eza batu mso bazono aza mayele kokati o ate ya bota ezala pe naturel to misusu pe za ba bongo la ngo mutu uzala ino bien ba troubler non tata Nzambe jamais kosala mutu na mokili oyo achai aya ko beba mutu donc toujours ezala ka ba responsable ou bien membre moko ya famille azo utiliser l'esprit na yo donc mingi ezala kande ba utiliser ka bango voilà to comme na biso koma na suka na ebite nini o to lobi to kiko baksa yo moko za mutema na tuni ba question en tout cas eloko kaka nga na zo senga na bandeko na ngai ba o bazali na surtout ba o bazali banda ya mboka ba comprendre bokoko na biso ezali na pouvoir makasi ba comprendre que Fumu Kimbangu ye wana photo tiaka liboso deva ba prière na biso to tika ko belela banzela wana mususu tozonga esika tobungela ndenge nkusu alobaka vutuka mupambu wa vilila ngai Mbuta Nzinga nazali na ville ya Boma oyo nyonso akozala na posa ko contacter ngai na ba question na makambo nyonso oyo akozala nango posa ya vina ye akozwa nga numéro ezali plus 243 89 85 87 203 plus 243 89 85 87 203 en tout cas soki naza musala téléphone ezaka na secrétaire soki naza na musala te téléphone ezaka na maboko na ngamoko na ko répondre na mituna no nyonso oyo ko tuna pe na ko servir yo na maladi nyonso oyo za nango na nzoto na ko silisa yango. Voilà, Philippe Abibou telemisa biso to kabwana na Mbuta Nzinga na ba question moko na tuna rezala un peu moins bizarre. Mutu soki ake asali mabemo ayibi mutu. Aye habité mettre na abona yibi pour famille za na problème protéger nga mabeye la ngate ingeta question na yo pena na sepeleza bien mingi ezalika kaneti yo moko ndengo za boye mama na azobela na hôpital mama na azobela na hôpital ezoluka mbongo yo yibi mbongo quelque part aucun hôpital basali mama na opération mama na yo abiki afukami asenge pa Nzambe ke Nzambe pambola mwana nga oyo posoki yete mbele ngai na kufite ya yebite ke yo yibi ozomona mutu na pe ba yibi kuna musu azalaka pe egoïste akabaka te donc Nzambe mutu asali pont wana po mama abika akozala na ipena na masumo mingi te en tout cas mutu nyonso nde akozala na temps ya ko landa émission oyo mbote na ye bébé Peniel bébé Saïra bambote papa azali na musala toujours merci beaucoup. Merci Botika la malamu, merci pour la confiance et puis fidélité pour pesa kinga izoema toko le sénateur à vie de la presse a on a tolo la vie na yambaki Mbuta Nzinga to sololi et merci na Philippe Abibou azana sima caméra tolo la vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango.